papa na kunti mabane ko regretter pe négligence et ba mbuta kotika papa na bazaki kuna les jeunes les jeunes volontaires les jeunes courageux nzala leur kolia ezalité ko répondre ba obligation na bango ko négliger bango papa bana ko nyonga nango mingi donc ils ont pas point où ils ont été papa na kontima akena regret wana et na sima to vivre échec oyo kunjulu ekangi lelo autre comme la passe ce kunjulu ya lotolo ngango petolo makambe belé ko lona pe ko bokola ça tombe à mon aki yango déjà à multiplier ba effort na o isengeli pour faire échouer projet il m'appelle tata beaucoup dia pour le assez bon ça qui déjà projet zombi mais nzambe ko bani yakaba senga ye tango mama stress ça zongi soit sengi mo konzam et papa pe andimi et sengeli wana alors et puis c'est bon au bas le 2 juin na mo konzam boka o zongi kunjulu ya lelo nyonso ba papa baloko na biso tango ekoki biso sikoyo tomipesa na makambo misato bolingo mipengo misala keke nyonso komona yo ekoyema mwana biloko na biso mama yo nde ozali mama ya mabota sikawa tango ekoki ameka lobaki akoningisa mokili wana oyo ezali te maloba nyonso papa alobaki ezokokokana 100 ans ekobota makambo ebele. Mois d'octobre, mois de gloire, mois de paix, mois rempli de très grands souvenirs, mois historiques pour la communauté kimbangiste, mesdames, messieurs, fidèles internautes de partout vous nous suivez. Topesimi Bambote mingi oliboso abetando na bino na mo mesano ya mobembo ya menga makimbango na kati ya mboka ya République du Congo wana epai mobembo ezali kokoba na tina solo bongo ya ko mema n'est pas éclairage na kati ya masolo na biso mboka Brazzaville ndenge kaka tolobaki na ba image bozali komona solo nazali ngai moko te toujours accompagné na kati ya séjour oyo pe pole oyo tozali komema elongo na ndeko mopanzi sango disciple du Saint-Esprit Papa Vianney ye azali bon le ko tika kolobate DN directeur national na Katia Mboka RC pe accompagné toujours na invité de marque na biso Papa Armel et tout Alali oyo to yambeli bino pe tozali na esengo ete tango boyoki obengi moko bengi moninga pambate pole bolingo zo yango solo na domaine moko to pe na situation moko songolo kasi ya mokolo malelo Papa Vianney ezali sur Kunzulu mais avant tout mbote na bino mbote maman Fallon mbote pe na ba ndeko nyonso o ba zui libaku ya kuna na biso pe to tomboli boye mana na ndeko na biso Papa Armel et tout Alali vice-président général ya MSSK et directeur national de la fondation Papa Simon Kimangou et chargé de mission na kati ya cabinet ya Papa Simon Kimangou l'homme a plusieurs casquettes bon on est nga ko benga mingi chargé de mission de kama konja bule ko yali ko pesa kilo yango yali ko pesa lokumu yango yali ko sala ete moto ko tuna mi balemi sa te pa baté atinda mi solo bongo na yawe Papa Armel bote na bino mbote maman Fallon solo kolemba biso te pamba te to yinde ko sala mosala etatanda kisa bino kozana mokumba monene oyo makolo ezali na nzela na sima mikolo awa na tina milolo mizeli ko zela bino kuna na mboka ya bapaya solo éclairage na biso ya mokolo malelo ya 3e numéro oyo komema biso to kene na 4e pamba te zali ko puiser vraiment mingi na kati ya boye biena na tina ya Kunzulu o tozali ko lobalelo o mingi bayeba kite ndakisa bana série 90 2000 bazali na kati na lingomba bamoni kaka Kunzulu bayebi kaka Kunzulu tango tata aye na Congo Brazzaville lancement ya misala ebandi Kunzulu d'avant c'était quoi? Merci mon Fallon nako baete Kunzulu d'avant et l'ingoloba Kunzulu oya papa yangi na Kuntima Joseph oya bandaki yango na les années 83 wana année oyo papa yangi na Kuntima asololaki
na moko ya famille wabengi famille Boulou comme on les a monsieur Nchwankari pardon monsieur Nchwankari a pesé papa de Kuntima Mabele ou ya Kunjulu pour être à bilanga. Alors Nakibonzambe naye beaucoup plus tôt les années 1923-25 si je me trompe pas déjà papa de Kuntima a c'est là qui kopona esika wana pambate papa Ngo Jacques akutanaki na Lyon na esika wana ya Kunjulu na motindi to na mission oyo papa Polo Bami ozali moko to ya liboso ya ba fondateur to boyambi ya église et kimbongiste awa na Congo Brazzaville parce que fondateur c'est pas Simon Kimbangu to ba plus ou ba faciliter lingomba et vanda en Congo Brazza na partie nord donc papa pour le bamiatina qui est mission ba kutana ki na Lyon na esika wana kaka ya oyo lelo autori ko sala bilanga na Kunjulu parce que qui dit Kunjulu centre dit aussi Kunjulu village. Kunjulu village qui base esika oyo makambo nyonso ya lingomba ezalaki na Kunjulu village ezalaki mboka ya papa Polo Bami oyo père son âme mais bangonde ba marqué histoire voilà. Ba sali lelo oyo été lingomba oyo lelo oyo mingi tozali kolia ko sakana nango bangonde bazalaki ba combattant numéro 1 ya papa Simon Kimbangu na zone wana ya nord et basalaki été ba pesa papa ndenge côté maboko pour été lingomba erozwa nzela nango oyesengeli donc les années 83 papa ndenge côté abandi misala vision zaki moko vision les zalaki na koloba projeté na ba 3 Congo ezalaki bolingo na ye papa ndenge kontima bamvola misato et longo na bandeko na ye ba développer kolona pe ko bokola voilà bandaki yango na Lutendele plateau de Bateke babisika ba kinkewa banasanda asanda za kebele et mon qui était comme balinga toujours basalaka à 3 Congo bayaki AWP lolenga moko. Alors 83, 84, 85 et ça qui vraiment succès. Il y a makasi. Pambate banewana banulona ki mo biloko ebele. Lokola café lokola coton lokola masangu moi biloko ebele cacao tout ça et lona makina Kunjulu mabele pe sola ki kitoko tout ça kitoko parce que papa na Kuntima Joseph Yemoko a s'impliqué à 100%. Et ça qui peut na vision na yepé à développer centre moko oyozala lieu moko il y a concentration spirituelle et ben retraite spirituelle. Pambate dès les années 72 papa na Kuntima a lancé qui ba retraite spirituelle. Na RDC alaki et ba retraite on appelle AWP quoi kozala. A connu les vacances, la retraite spirituelle, donc pour former ba cadre, il y a lobby sima lobby, il y a mokil nabiso. Na concadrer bango spirituellement, na concadrer bango ba formation et singeli agricole et autres, mais Satan azaki ni ya ko sepelate. Satan azaki ya ko sepelate, Satan a bandi ko combattre parce que projet parce qu'à mon avis déjà été et ça projet oyo et comme même biso na vision oyo lelo autre comme on a passé
ce Kunjulu ya lobi to lo en yango petolongi makambe belé à lo na pe ya ko bokola ça tombe à mon aki yango déjà à multiplier ba effort na o esengeli pour faire échouer projet. Alors dès le départ il y a pas de continua déjà avant que toi kende projet déjà ben ko subi ba difficulté ya ndenge na ndenge et ça était voyage na Suka na Kunjulu akedaki moi musika asimbaki mutu alelaki azaki na regret ya musala ou ya sali énergie ton ou apesi mais amonaki ete musala wana ekozwa arrêt moko boye ekozwa difficulté moko boye ekokanga mpona période moko boye avant biloko ebeba avant bien sûr okay. Puisque déjà asilaki déjà kolaka kuta bayi ke bobebisa biloko nyonso bosala obolingi bosala mais si Kunjulu ekufi nakolimbisa bino jamais je pardonnerai personne parce que nakondima nyonso mais kokufa ya Kunjulu nakondima yango te mais malheureusement maloba nzambe elekaka te Kunjulu ekufaki mpona nini kindoki ekobo moyibi pe gestion ya kitoko te bambuto bazaki na tango wana naza ko accuser bango te il a raison et ça dit que Kunjulu ya période wana et kanga et ça qui le plus grand projet agricole ya mokili ya Congo Brazzaville et ça qui exemple oyo tata mokonzi ya mboka son excellence papa Denis Sassou Nguesso ou azana biso lelo na plan kekena na ye de 1982 86 ok azoki comme exemple le projet agropastoral ya Kunjulu comme modèle ya kolona pe ko bokola parce que à bazaki plan kekena na ye na kolona pe ko bokola avec vision l'autosuffisance alimentaire vers les années que nous sommes aujourd'hui. Vous voyez? Mais malheureusement, projet Kunjulu, il y a des difficultés, il y a ma casse. Projet et Kangamaki. Papa Armel, Kunjulu et Kangami, Tata Nzambe a Siliki, Brazzaville et Tigali 17 ans, seul comme le Kolaba n'a étiqué. Tata Nzambe akoyaka te pamba te tata Diangenda ye wana tata Simoni Kimba okiangani o tozali na yele tozali kosola na tozali komona ye tango Kunjulu ekangami na tango wana ekomaki nini ezalaki kaka ko appartenir na église bozaki kobokela ngombe surtout pe bo etikalaki kaka ndenge wana eloko te kosalema jusqu'à ce que papa azonga sous pasala a relancé misalango tozaki koleki boni après que tout soit détruit. Alors, vous avez Nzambe a un miracle parce que et quand même progressivement et quand même du côté et donc il est au Koufa malembe papa Sami qui était l'ancien directeur perd son âme Abimi papa va changer musu papa Dublin peut dire à côté qui moi pas continue ba les gars et comme il est au Koufa on a connu beaucoup de scénarios. La fermeture il y a Kunjulu. Pour être Kangama pour le bon. Oui, c'est là que papa tout Kangami, il n'y avait plus personne à Kunjulu. Mira Kanzabeza a été famille Wana que je salue, que je respecte, que vraiment je dis merci. Bazaki n'a jamais tenté il y a qu'à récupérer ma béna bango, à Tekayango, tout on a monté son repas. Bah je n'ai respect jusqu'aujourd'hui. Quand je parle avec eux, langage des amoko. Toko désobéir ou dans ça le contraire il y a pas orientation et pas qu'on a biso pas qu'on a biso atikala ki biso abele o baba biso ki ba pesa ba ki mbongi c'est pas ça bilanga ba pesa on n'a pas derrière continent moi biso to bongo to changer yango exacté to respecter to ça ka principe wana si mokolo baba na ko yako attends s'il faut dire ko luka biso il vient oui baba ko yako tango nyos ko yako luka biso mais ma bele na bino mais sika na bino bozo ko ça bilanga na bino mais ma belle donc nakolo ba ke Kunjulu qui garder na bazar Armageddon pambate ils allaient sika oyo
tata Molimo Monsanto aponaki pour être quoi réaliser projet ne ko laisser mokili mofimba tanga ninga salaki yango na tanga kala. Merci beaucoup Papa Armel. Tozali kokoba na kati ya éclairage ya mokolo malelo natina ya kunzulu oto yebaki te avant ni ezalaki tata Molimo Monsanto na kati na bolingo na ye asali ete mabele wana ekende te lokola lelo lutendele oyo ezali kosubir peut-être na bamenace moko songo to pakala kasi nzambe asali bolingo mpe atie solo baprincipe atiki ete bakoko batikali bayeba na kogarde alliance oyo bakoko na bango basalaka na tata diangenda se ya félicité topesi kutia po Papa Diane kunzulu ekangami kunzulu relance toko comprendre nini na kati wana Papa Armel esengeli memele biso pole te na mobengo ya tata ye atamboli me kunzulu lelo tozali koyoka nebite bino bozalaki wana miso mpe matoi nini bokoki kotalisa na biso na nzela ya invité na biso. Merci beaucoup Maman Fallon, merci na bandeko nyonso oyo bazolanda biso à travers les médias. Papa Armel bandeko bayoki mpe mingi batali mpe mingi batangitangi mpe bisika ebele kunzulu nakala entreprise nyonso soki ekangi seke secret ezali est-ce que bambuta na biso nakala papa ayebisaki likambo oyo bango batosaki te ou encore nakoloba te oyo nayebi te pamba te naza chargé de mission moko bachargé de mission na cabinet ntango nakoleka boye na bilili maloba na ngai ekozala décortiqué na mondimi moko ya lingomba papa simoki mbango kiangani tata mwanda velela alors oyo nayebi ezalaki regret ya papa denge na kuntima na misala ya kindoki ya ekobo na misala misusu ya ndenge ya soloka ya mabe alors regret wana bandanga awa na Congo Brazza te azaki na regret ya kunzulu regret ya lutendele regret ya plateau de Bateki et regret na tina oete abana kutuna motuna amphithéâtre on les a avec la fondation nana kusi c'est un amphithéâtre donc kunzulu fait partie il y a un regret à Souka. Il y a papa Simon qui m'a na phase 2 naï avant, à la phase 3 où il y a Koko Sabila Kanaï, na moko lelo. Mais je pense que Zalaki pour Nangai pour Sanaï qui Molimo Monsanto. Il voulait Alexa na Satan et Aleki Makasi. Donc il a repris à tort Nangai na mutu mo côté personnellement. Tort na Robaka était bisaï na bisonioso. Et Zalaki a quitté côté. Oui, c'est-à-dire que nous avons kanda akanga basante parce que basante aujourd'hui échec mais ils allaient à kunjuluté ils allaient équiper plateau de Bateki ils allaient équiper lutendele bisika et autres parce que des qui moi ming aujourd'hui bas difficulté ou ekanga maki donc ils allaient di kamata nzambe et ben certes qu'ils allaient biza il y a bateau mais qui ou nana salaki nini wana to yebita. Alors papa Armel kunjulu le chef de l'État a tiaki motema makasi. Soki tata mokonzi ya mboka ati elika quelque part c'est que mboka kitoko pe ebimaki. Alors kunzulu d'avant nini oyo ezaki exploité kuna pe succès nango esa epesaki ndenge. Il y a solo succès à kunzulu d'avant donc version number 1 papa dengena kuntima ezalaki succès makasi. Imaginez-vous chef de l'État comme exemple, modèle à suivre. C'est un peuple nyonso Abila et ça les liens avec Mbongiste na Kunjulu 1. Et là qui kotala makamwa ebele succès ya maïs et bimaki ba tonne na Kunjulu succès ya coton et l'on maki na Kunjulu quantité industrielle. Et bien, écoutez, quand on était dans la société, il y a place. Et bien, on a bilamba, tel que Ozali, Nakisundi, Oekanda, Sotesco, Pempe, Nama, Misusu. Quand on était Kamaki. Donc, quand on peut dire que fabriqué bilamba, awa, Namuki, la Congo Brazzaville. Tozui, succès à café. Ok, il y a cacao. Tout le monde vivant na kunjulu na ba succès mosusu ya kwanga makamwa ebele safu makamwa ebele donc kunjulu
ce projet oyo qui tangoana n'a bien exemple modèle avec les valeurs spirituelles et niveau mosusu ngana di bato oyo ba lelo oyo ba joba examen parce qu'il y a quelqu'un qui retraite spirituelle na kunjulu na di bato oyo ba ndeko sola na ba angelou na kunjulu ndeke aye mato ina ya kungo pese message na kunjulu lieu très saint avec beaucoup de miracles. Moi personnellement, on a qui période où on a les années, on peut dire juste avant Kunjule Kanga, ok? Tout ça, balle, tout ça, dimanche, le foot na école de la liberté, comme ça qui est juste à côté. Maman mon était moi na étant bolisa pene yangote amagina na kunjulu atikinga parce que un mois na kunjulu kobimanga na kunji directement tout avait changé na komaki maintenant kaka église na s'impliquer dans la surveillance tout ça na komaki maintenant chaque vacances grande vacances il faut na kende par exemple dans Kamba na tour de garde. Donc tout est parti, na voyage na biso de bosso na kunjulu. Donc bateau mingi parce que référence tout parce histoire moko très positif na kunjulu. Par exemple, je n'ai pas bateau parce que examen 2 3 4 fois examen à kozwate à na kunjulu, ko sala misala na kunjulu. Alors na kata misala wana ko bimana ya quel c'est examen azu. Donc pour dire quoi que kunjulu ezeka kate likambo ya misala ya ko na pe ko bokola. Et ça qui paie, et si ka moko ya retraite spirituelle, ya kito. Alors le coup là, le dit déjà makamo carrément spirituel ya aucun na kunjulu. Boni makamo kuna ibana ikolege la pambate et le MP ebele na kunjulu banzi boibimaki na kunjulu kuna elekakandeli. Est-ce que ezali bien organisé le coup la colonie de vacances bien sous la structurée ou bien oyo abongisami azumu tuka accueilli? Tango wana ezalaki tozalaki na mutuka oyo babengi kombo mingi tobango na kombo ya Nissan. Donc Nissan mutuka wana ezalaki oyo bana ko sunga yaki mutuka ya oyo bana ko faciliter transport entre Brazzaville et Kunjulu. C'est vrai que mutuka musu pesalaki mais on a eu dans la référence nango ezalaki mutuka wana et par exemple ngai na kendaki na nzela ya mutuka wana ezalaki ambananga liboso te amba liboso na kendaki na nzela ya Barnière toute Barnière na Brazzaville na libongo yoro ti dokoko mana Kunjulu village et tamama makoloti na Kunjulu centre wana bananga liboso na kendaki na nzela ya Barnière na nzela ya Kunjulu village. Alors, ils avaient la partie soupé, à Zanamoutou Kanaye, 4 ils allaient bien. À quoi beaucoup matin, la destination, il y a Kunjulu centre. Ok. Et donc, on a encadré Bana, oui, c'était bien organisé. Il y a organisé, capitaine Bazalaki. Moi, et Bélo, on a ça Moussalawana. Ils allaient bien. Pondu, Kwanga Ezali, tout ça, au quoi il y a peine bilan au peine sac, quand mais les conditions sont un peu moins difficiles. Le coup là, tu vois que soit l'électricité, l'éclairage, tu vois que soit un côté. Bah moins des qui, bah moins il y a pétrole, il y a bah luciole. Sinon t'es bah torche. Il faut ça là na boutou. Alors en dehors de ça aussi, partie quand même Kolia. Ils équipés Pérodouana, moi passe, qu'on les épées, moi passe. Donc, mais, il y a qui lui moko, sur Kikuna, au Kenya, Pona, ma bonne délit, Pona, Kosala, donc il faut qu'on se prépare. Nous avons Kenya Kuna. Merci beaucoup, Papa Armel. Nous avons ça Maman Fallon. Maman Fallon, mais nous avons la question. Papa Armel, situation géographique, il y a Kunjulu, il y a Kala, et il y a qui n'est. Alors, ne doyez yango ma belezaki
moulaï koleka net lelo. Moi parti, on peut dire que ma propriétaire foncier, ma terrien, va récupérer Kango. Na négligence na biso moko parce que to tiaki trop tango moulaï. Tango moulaï to tikaki. Alors plusieurs années ba koli. Alors ba obaye sima ba continue à moquer na kati ya zone oyo et puis maki biso et ça bilanga. Donc lelo oyo situation ozalaki avant na ozali lelo éducation ndenge moko te. Merci beaucoup maman Falon. Micro Mboka. Merci beaucoup papa Vianney, papa Armel. Tozali na tango ya kala na kunzulu d'avant. Moli mon santo asiliki et quand on bala moko te progressivement eloko moko mi balezo ke na kokufa ezoko bunga bambuta bala ki ona bafanda ki. Est-ce que na lisolo to pe na koyeba quand bien même que age zalaki nano penza ya bolenge makasi otikaki koyeba te ke soki commission moko ya bambuta bazwaka pe likanisi ye kokende pa tata mokonzi ya bule na ntango wana mpona kokende kosenga bolimbisi ya mboyi tatika biso na bonzoto likanisi ndenge wana ezalaki mpona kokende koluka komilimbisama surtout eloko elandisamaki na liloba oyo ya somo makasi ete nyonso ekoki kobeba kasi kunzulu soko ebebi bolimbisi ezalaki te makanisi ya bambuta ndenge wana na mwa boyebi ezalaki ndenge nini ndenge na osele koloba mo na question na bino na liboso mama Falon na eloko na yebi ezali ete etamboli ezalaki ya malamu te na ntango moko boye balenge na kuntima asepelaki te kindoki kotaki makasi ekobo na makambo mosusu ya mabe oyo epesaki nzambe kanda. Alors kosenga bolimbisi tango wana nayebi te nazali nayokaki biango pete to monsieur salama nayebi te nayebi kaka eti papa ndenge na kuntima azalaki na regret souci ke mosala eleyaki ekufa mosala mpe ekufaki nayebi na bavideo mosusu tobilaki papa ndenge na kuntima bandaki koregrete mpe négligence et mbuta kotika bana bazalaki kuna les jeunes les jeunes volontaires les jeunes courageux nzala lo kolia ezali te ko répondre ba obligation na bango ko négliger bango papa bana ko nyonga nango mingi donc ils va pamba point oyo ezali été papa ndenge na kuntima akena regret wana et nasima to vivre échec oyo kunjulu ekangi kaka na même molongo wana otalisaki na biso ete président Denis Sassou Nguesso azalaki penza kozwa kunjulu lokola moko ya ba référence na tina ya boloni pe ko bokola en tant que garant de la nation tango amonaki mpe likambo wana on voit des disparitions malembe ayakaki mpe na kati ya yamba koyeba soki na mwa lisolo mwa éclairage koyeba kozala esika wana po tomeka mpenza na malamu mingi komanyola akontaktaki lingomba mpona koluka koyeba to mpe kotinda baservice songolo to parla parce que eloko ya azotiela motema oyo azwaki comme référence ebonga be boye sans mpo autant balandela yango ezali mpe kokamwa te. Bon omoni que déjà kunjulu tango ekomi koconnaître on peut dire fermeture progressive nango na mokili na biso papa Denis Sassou Nguesso mokonzi wa ekolo na nzela ya ba élection ya maponami ebongelekaki na président mosusu papa Pascal Lissouba pambate papa Pascal Lissouba ayi kozwa ebonga ye na partir ya bane na kokoloba 1992 on a mon période de kunjulu azali ko connaître fermeture nango. Alors papa Pascal Lissouba a joué bonga les années 92 93 94 95 96 97. Alors papa Sassou a eu ce que zonga na ebonga na epambateza ki makoami manzambe était ce que nzamba décidé que mon a commis en ko changer te papa Sassou Nguesso a zonga na
et bon il y a mon conduit écolo parce que comment est-ce qu'on comprendre que ah mais projet ça qui ndengeni voilà wana projet nani kangi vous monter mais ça ko bunda mais déjà ils ont un échec total na yango au moins c'est quoi alors tant qu'on pena école pena échec nango nyoso mon conduit écolo azaki toujours ko poser la question. C'est l'une des raisons où les loisongi pas batté et sur ça qui n'a pas question na yete mais les n'andimité que mais ma cantina et que vers projet pas batté yemoko abaki yango na tata mokonzi abule était aibe kunzuru malamu akendaka kuna yemo kende ko toucher doa kutala makambale ko sala makuna pe aibaki importance ya projet wana mazaki na mituna mingi ekangi nini ekozonga mokolo nini. Mais moi nanaye mama Stella Sassou Nguesso o ila ko pesa longundi ape félicitations na nzela ya bilili na bino c'est sa grâce naye et sa grâce naye ba voyage ça qui plusieurs fois en Kamba kolia ribu en Kamba kolia kwanga bu en Kamba ayaki kotala été asenga na tata mokonzi abule o mo papa yimo pe tata mokonzi abule pe asia bon ça qui déjà projet zonga mais nzambe ko niaka ba senga ye tango mama Stella Sassou Nguesso asengi mokonzi papa pe andimi esengi liwana alors et puis si pont au bakutani le 2 juin na mokonzi mboka ozo ici kunzulu ya lelo. Merci beaucoup papa Armel, merci Nabino public merveilleux au bozali ko koba kolanda biso na kati ya Paul Natina ya ma solo na biso ya mokolo malelo sur éclairage na kati ya kunzulu d'avant boki lo lenge kani invité na biso azala qui vraiment très explicite na kotal na biso mai o ya yebi o ya yoka pe o ya mona pe témoignage na expérience o ya partagé sur le côté spirituel ya kunzulu o ezala qui na liboso. On va respirer un peu et puis de kozonga na simama ngonga moké pour na numéro ya mibale mais avant tout to ko pe maboité sans pour autant to couper ça solo bon matondi mingi na le président du collège papa Brice tout Voltaire et longo na ngani na ye omboka e Brazzaville nakati ya mosala tata nzambe o bazali ko mankangu monene mosala ya pasi oyo esengami na bande kwa Brazzaville ba ko pesa maboko ko te likambo tata nzambe e kwa kutambola takimia surtout na lourde responsabilité oyo ya misala ya kunzulu e kolesa solo bongo mokili na ba membre ya cabinet tata mokonzi abule bino peto bosani bino to pesi bino mabote bisika nyonso bozwami au révérend pasteur de la ville de Brazzaville papa Bruno Oku to pesi bino bambote to pesi pe mbote solo bongo na ba fidèle kimbongiste nyonso ya République du Congo matondo mi tata nzambe akobana ko batela bino bino bozali ko nda biso pourquoi pas la retel qui na kolandisa mana mokonzi nango mama Idrish Kazi elongo na DP papa Darel wa Nzambi pour la ligne to bossa na presque disciple du Saint-Esprit et bon bino balandi yamenga makimba en télévision nos très chers abonnés de Brazzaville to pesibino matondo mingi et on se retrouve juste après pour la continuité de cet élément papa bien to kutena mikuna bangonga zali ko landa solo bon pour la suite n'est-ce pas il y a numéro pambate au lobby yakala loba PSK voilà.